ngai nakoki kosepela te po ba publier document po ba document ba publier ebele document ya liboso eza constitution eza ko fixer fin ya mandat ya Kabila na début ya mandat na ye il n'a pas respecté document ya mibale ezaki accord ezala accord ya Edem Kojo ezala accord ya 5 ezaki pe ba document ezo fixer ba date eloko ba respecter ezate document ba uti ko proposer lobby nga nazo considérer yango lokola document de travail ezali document ya musala oyo biso opposition tokoki kozwa totali to proposer bango siko ndenge nini tokoki koyokana calendrier consensuel toyokana siko po tozwa ba élection tokoloba to banano na élection présidentielle par exemple ezo senga eloko te ezaka kozwa net ba papier duplicateur ba carton et ko senga eloko te au déploiement so itoza na bumba tozui mabaya to sali urne na bumba et puis batunyo so ba témoin bazawana to sali élection donc ezali possible que document au majorité abimisi lobby to considérer yango lokola document de travail siko biso opposition to proposer pe document na biso pour tozwa document consensuel o ko mema biso na élection au lieu de continuer ko bomba mboko finalement il y a un troisième dialogue ozo envisager na kobenga ngo dialogue te ngana lobby discussion sur le calendrier nazana makambo ya transition te nazana makambo ya dialogue mususu te po ba dialogue nyonso et salisaki Kabila ko dépasser ba décembre po ba décembre ezaka fatidique a dépasser qui décembre ya la fois passé po batu basala ki erreur ya kwende ko négocier na ye alingi a dépassé les sous décembre azo profiter na makambo mwana mwasi aux États-Unis ya ki koloba wa ke a organiser ba élection 2018 nde abimise libiso 2018 na suka wana po a dépasser les sous 2018 décembre wana akende lisu na 2019 aloba ke bo tokokite il faut les sous moi document mususu le moment que vous passer temps les discussions d'étudier pende azo justement yango nde nazali ko benga opposition tozala intelligent document o ezali to ko rejeter yango te eza document il y a calendrier électoral version ya majorité siko biso il faut to bimisa document ya biso na version na biso comme opposition pour tous à la mesure ya ko discuter na bango sur le calendrier nazo benga dialogue mususu te nazo benga gouvernement de transition te nazo benga kaka discussion sur le calendrier pour équipe mibale beta na stade mais faut ba yo kana date te yo arbitre okoya kaka o fixer kaka heure na jour à match sans ba équipe mibale so qui vite ba ko beta na imana so qui renaissance ba ko beta na dering il faut batuna président mukuna batuna pe mususu ya siko ya uti kokota na dering boligi ko beta mukolo nini et donc yo arbitre so ko bandi ko loba non boya ko beta na stade ya Kasavubu to boya ko beta na stade ya Livulu et ko sale maté il faut les deux équipes ba yokana baloba na date wana tokozala prêt tozala match mususu te pour babeta yango nde biso tozali kosenga calendrier consensuel po yango nde nzela moko ya kobima na crise toza na kati ba gouvernement de transition ba nini ba déclaration fantaisiste eza na tina te ezali kosalisa nde Kabila po umela na pouvoir.